T'as dit, dès que tu as partout. Surtout Babiso. Partout quoi les gens pour ça n'abango eza bamona yo existait oza la lisusu te. Parce que yo kanti ba yini wana nyoso to wana bango yo kanti ebele ba côté ya biso banda banganga te. Ebele ba bakela biso ba maladie te. Ebele ba tindela biso batu te. Pourquoi tozo za la épargner? Quelque part Dieu regarde le cœur. Porte on est apolélé. Yango ba lo ba mutakisi akangaka mutakisi. Porte eza grandement ouverte. T'as dit, au moins, si on a un kisi, on a un kisi, on a dirigé, on manipuler et qu'on soit un bango. Que les capoutes mouton assemblent la raté. Ok. Oui, besoin d'un bango poignet. Pourquoi? La comédie déjà bazara. Bah, belé. Vrai thé, bango moko. T'es bazar vrai même pas. Mais bazar belé. Parce que malade, il n'y a rien dans la tête, ba comédie. Parce que ba comédie, ba on va tambola à via bien thé. Malade des athées. C'est par là Monique faut communiquer dans les médias. Bato bako yeba bato basalisaka. Pour exemple bato musu basalisa na boko. Bato bako yeba na maman moda autour de Belgique déjà. Bato ba yeba ka basalisaka ba biloko wana ba meka kocha bango en contact na nada. ONG Vida est lancé Bongo Opération Sunga Orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, il faut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça, ba orphelin. Na opération Mneno Baosala le 24 décembre, il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a posé tout ce ça bon $1 à Pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya Pamba. Pour la bonne année, orphelin, Azanga, Losote, Sosote, Fufu ya Koliati. Il y a un olo baboué. Benga numéro wana. On paie ça $1 non nenga na paie ça tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money, bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs les abonnés de Sarato la télévision, vous qui suivez cette émission depuis Banda Kunabino, Naba Bureau Nabino, Naba Office Nabino, Mungata Dingala Panapisi Bilombote. Et c'est Wazali Yanga Yako présenter émission au le code de bonne conduite, une façon Yako Memela Bino, Makambo, Bino Bolingaka Mingi. Aujourd'hui, nous voulons parler encore une fois Nandeko Nabiso Mastor Oyo Batu Belé, Baye Belé na Kombo, ya PD Nada, Oyo pour les intimes, Babengaye, PD Nada, Mokolo Makemba, Mokolo Baba. Makambo belé. Aujourd'hui, notre frère se retrouve dans l'état Mokoboé. Il y a bien té, sa santé n'est pas bonne. Makambo Zali est belé tout autour. Naye, Batu belé, Bazoko Koma, chaque moutou, dans un commentaire, Naye, chaque moutou, Azana Makambo Naye, Oyo, Azoko, par rapport, il y a état de santé, Wana. Je viens moi-même d'être en contact avec certaines personnes au Bazali Naye, m'équiper pour expliquer biso makambo belé et misusu pe balobi akende vers le pasteur, misusu pe balobi non akende komona banganga, misusu makambo eza belé. Mais qui est derrière cette maladie? Nani asali ndeko na biso boye? Nani alingi amona ndeko na biso sa tête ezala na parteur? Pourquoi Nada azali lelo visé na maladie oyo? Bakombo ezoko tangama na bandenge na ndenge batu ebele bazokolo babilo mo des fois ça fait trop mal. Mais au moins Nada yemoko apesa ki explication pourquoi a memi sujet oyo na place publique. Voilà tokozala na Sarato la awa tokoluka mwe ba comédien nyonso pe bozu kiti bofandi. Ba comédien nyonso bozu kiti bofandi bozu sikoyo ba oyo ya ketu wana ba oyo ya mitema mabe hein ba comédien wana ya mitema mabe ba comédien nyonso bo mati vraiment na kati ya mutuka oyo surtout pe ba oyo pe ya mitema mabe wana bino pe bo mati likolo ya mutuka oyo parce que j'ai l'impression que aujourd'hui
babolamu na biso moko tozo kolinga yango te bandeko balandi ya émission oyo ba meilleur fan na linga kabino mingi yango moni à chaque fois que émission oyo bandaka na pesa kabino mbote ba version ezobima ebele pour cette maladie ebele bazo koloba ete ekozala ba symptômes ya zona o bandeko ebele bazo ko interpréter mais moi je vous informe que avant eko na place publique dépistage ba test makambu nyonso ndeko na biso asalaki ba monike ezali obino bozo kokanisa wana te. Voilà pourquoi aye komemango na place publique. Merci na maman Bijou Ketani, la femme de papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Nemava Kalanzinga, maman Deborah Lubanda Kilo, ma mère à Calgary. Un grand merci na maman Yvette Mbangu, Nzambe Azala Nabino, Blaise Ziboma, les seigneurs des hommes. Il s'appelle ingénieur Oyo Nalingaka Mingia, ingénieur Baudric. Merci beaucoup parce que yo Zalagawana pour partager mes émissions d'ingénieur Nzambe Azalanayo, Nzambe Apambolayo, Bami Tukacher et Belé Dozanango wana. To continuer car osala yo confiance. Un grand merci na maman Nathalie Nana Moussibou, président bébé Angelos Karouane, maman Fatou Makiala, maman Fatou Dukanti, Fatou Dukanti, maman Makiala Kumba, bino ba inyo sobokozwa libaku ya kolanda émission oyo. Il est temps to ça la bino analyse oyo par rapport à ba élément auto ke kozwa et pas ba nada par rapport à état de santé na ye. Sarah akozala na biso awa bien que yazalaka en répondant en vendant bon des livres au kofongo la caméra une façon pour na biso to pesa ye maloba botwa le aza déjà na nzela ya machine kuna yo ozo ko réaliser émission o Sarah to lambote mbote tadingala pa mbote na bandeko nyonso ba olanda biso de partout mbote na ba meilleur fan du monde mbote na ba vrai na nyonso mbote pebele na ba artiste comédien et puis na ba chroniqueur nyonso en général na ba journaliste. Voilà Sarah, la toute première question avant to kota parce que oko expliquer les sous bateau sukio naturel après nazo lingana tout nos questions. Je sais bien que tu connais PD Nada au bisoto bengaye Mastor mais les intimes ba bengaye PD Nada par rapport ya rôle naye. Quand tu as vu cette photo na place publique yo okoki ko sala analyse nini en tant que mutu moko ya maye de mutu nabwanya tout en connaissant ba responsabilité le respect au PD Nada azalaka surtout pour sa vie privée. En fait na mona SOS hein na mona SOS de quoi coller les problèmes. OK. Et azoluka lisungi. Parce que ce que zaki problème o ya ba moyen ngara ya na ngona réseaux sociaux. OK. Donc les problèmes o ezoluka batu basunga e basalisa e na bokono o azanango. Alors toi na mona ki ngona beka de quoi comme na suka akomo luka aide ya partout. OK. Voilà. Et quand tu regardes l'attitude ya ba comédien par rapport ya musala na bango et par rapport ya ba fleur oyo ezoko entouré bango, tu peux définir quoi Saratola sur ces points surtout na oyo surtout na o etali ba maladie ba biloko moko boye rien à définir parce que ce n'est pas la première fois t'as dit comédien abela zo ambasu azo ba maladie moko ya ba ya bondoki ngabe ngo ba maladie bondoki donc ezo akabatu et comme la akabango mais attitude à ba comédien est normal hein quand des ba vivara so tournage eza OK ne tournage atako mutaku filelo so bana tournage bakendaka na bango. Donc je crois attitude na bango ezalaka normal mais ba monique ndeko na ça un problème ba o amité à malamu ba kabale lisa ba téléphone so place ni bako sunga ndeko nada. Voilà, mais aussi mais pourquoi aujourd'hui batu bazo ko interpréter ba publication communiqué de presse naie oyo donc à Salimabe tandis que nakati ya communiqué de presse naie a précisé bien que na kiebo hôpital na sali oyo il fallait na sala mais jusque là nazo zo solution te. Voilà pourquoi naie liboso na bino ce qui mutu ya motema mawa ou bien batu o bakoki koyeba nini na koyi ko sala pour que malade esi la nzoto nanga bakoki ko contacter pe ko sunga biso. Pourquoi aujourd'hui les gens interprètent ça trop mal bazo kende ti mosika ya koloba kezali ba maladie obiso to kotanga kombo awa te saka. C'est la mauvaise foi
ou bien c'est chercher encore à nuire na image ya artiste na biso? Déjà, place publique et sous place à Batama, tes réseaux sociaux. Batama, bazala na bango souci. Ok. Attends, na lo bango, ata problème et comme il n'y a pas solution. Na koyo senga aide na bata réseaux sociaux te. Na obenga na ba téléphone, na contacter batu, na obenga batu. Est-ce que par hasard au koye bate mutako traiter maladie? Est-ce que parce que na communauté za na batu bako bomo avant tadi. Tala neti ba commentaire eza zona sida. Bako bomo avant. Donc malade eza malade mususu me bazui yango balati su yango eloko moko et otangi tamsu 1000 commentaires ya modèle wana biki yo mo miko tsadut. Okola la te. Ko zape solo mutako kufa. Alors réseaux sociaux za place ya koya kosenga au sécurité ngapo na nga selonga eza place au senga sécurité ya place au senga aide parce que ka bato wana oyo o mona loka ba opeso lisungi parmi bango bato ba oseka yo bato ba luka ba clouer yo liwana oya izaka wana. Donc pour nga ezaki na ngo important te afficher ngo parce que a commis bien que batamboli ba hôpital a sali examen nyonso. Malade ezate. C'est par là Monique faut communiquer dans les médias. Bato bako yeba bato basalisaka. Par exemple bato musu basalisa na boko. Bato bako yeba na maman moda autour na Belgique déjà. Bato ba yeba ka basalisaka ba biloko wana ba meka kocha bango en contact na nada. Mais il faut mona bato babosani ka komanya asali be examen nyonso. Eza zona musu ba otinde sukene na hôpital. Mutasa komika tamboli hôpital mais babi ke na hôpital eza zona. Débit à sida. Ils n'ont pas c'est-à-dire. Est-ce que c'était joué à l'imprudence de la part de l'artiste Nada ou bien il paraît à signé la communauté on a communiqué ça manager. Ils ont erreur. Est-ce que c'était bien réfléchi de la part de son manager? Ils ont bien réfléchi, c'est-à-dire oui biso to lukelo kongana yo. Tout à ça. Est-ce que tout le ça comme ici? Oui. Bengano Yves, Bengano Vincent, Bengano. Moi net toujours ezara YouTube à kata batu ba monétisation. Na batu bengana ate to bengana ka. Bengana ni. Na vandi boy Aisha kokwa benga kamarai nanga sara ba yibanga kamarai nanga monétisation ke. Ozo comprendre. To bengana ki. Mais ce qui est comique na ebité ba comédien déjà bazara vrai te bango moko te baza vrai même pas mais bazé belé parce que maladie na nga na la tsano ba comédien te parce que ba comédien bango ba tambola pe via bien te. OK. Donc ba comédien baza ebelé akoka pe ko bana ba groupe akoka pe tikana ba groupe ati photo ndeko wa ebi muto asa maladie osunganga. En tout cas, ça qui mal réfléchi. Est-ce que tu es sûr que tu es comme à un niveau à Sala qui a ngoté? Parce que nous, je sais pas. Nous apprenons que ce qui a comme à niveau c'est parce que abeti moi porte moi trop à zomona que ezo ko s'empirer ezo yaka grave et à mon qui vient comme illimité et à quoi qui sous ko sala do likamusu te yango wana da sengi na mutu nyonso ya motema mama wa asunga ye donc ebela bana bumbu bana selemba o bazala na théâtre wana bakoki opesa solution te ndaza na maladi ne so akindeka inde ti wenza selemba banga ba meme pa mutasaisa maladi wana selemba ya grand libulu te ya tadi selemba eza grand libulu taka selemba ebimise ya biso mbaso grand libulu mbaso utuna oui bon grand libulu selembao bato babelaka ki kasoi o ebetaka mutu bato bakataka ngo kuna baza bato bakataka banjoloko soki likolo evimbi kuna basimbaka soki nini nyonso eza kuna mbasu kuna ozo comprendre so akendaka ata wenza selembao akomi na wenza selembao kote bamama wana bateka bakisa bokoko batale longine banga ba meme tout droit na ndako muto asalisaka eloko wana mais à part wana
nayebi te na part na ye po ana betaki porte pe na losambo te. Oui, yango question na ne kina tuna parce que le tout puissant. Te po ya luka bato basalisa ye. Nzamba che mayele na kati na bato. Ba minganga. Ba tradi praticien. Eza mayela nzambe. Ta chekat na bango. Voilà. Po basunga biso. Mais tango yo moni de ya malade oyo uti na mona minganga esimbi te karma. J'ai levé mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Attends, kuna te points. T'as dit? Borango, au béton bien, bandela mon nom. Non, toi béton bien vraiment. On a vraiment ça pour un colo vraiment. D'autres go béton vraiment t'as trop fort quoi. Non mais vraiment il m'a bien. Béton d'abord. J'ai levé mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oh Boni, qui a fait les cieux et la terre. Oh ça dit colonne c'est bon côté maman. Vous comprenez? Donc nga talinde mona nga boye. Avant que na so na beli avant on a consulté ta munganga la banda na nzambe aina consulter munganga parce que minganga bandoki pe baza maladi na oso eza ya butu ndoki wana okendo contacter munganga wa zo traiter yo pour que a injecter yo batongo bikate. OK. Alors atozo bela avo banana munganga babanda na losamo nzambe nazo kendo hôpital cha minganga malamu na nzela nanga tonga ya kobeta nga na luka publication na eza na makila na yo osambeli siko nada na ebite obandaki na prière obandaki na médecine so po uti na médecine omoni ke malade emona na te carrément lève les yeux vers les montagnes au secours na yo ekouta na bato ya réseaux sociaux te tala lelo ba komo le beza zone za sida. Bato mitema mabe bandoki. Oui. Bazana bango, bazana omoni bato mususu kutunde ba CP azu. Au secours na yo ekouta na bato ya réseaux sociaux te tala lelo ba komo le beza zone za sida. Bato mitema mabe bandoki. Oui. Bazana bango, omoni bato mususu kutunde ba CP azu. Azu encore ba femme insensée surtout so balinga nada boyaka. Aboyaka na eba. Azu. Nalinga ya boya kati azui donc ezaki important te à sa publication wana tozana ba pasteur na Congo bazé belé ouais on ata papa walesa fallait que mon ba te belé pe ba benga mais papa t'a dit yoza la kana papa walesa mema ndekono kuna ouais c'est ça aussi c'est les cœurs non mais au moins t'a dit soyo memi soyi azaki na consentement na ta obikate parce que la guérison c'est la foi. Ye fois ndimano nzambe walesa po abika. OK. Siko ye moko kati na ya réfléchir na nous sur pasteur walesa. Eza délivrance eza décision. OK. Ngande naza boye loka na tamboli hôpital na bikité cette fois-ci na kepa nzambe. OK. Na okendo mona pasteur walesa nzambe na fois ça ni. Abikisanga. Bo forcer ete ye moko akieti papa walesa ba kotisi ba prière. Nzamba ocha loboko nzamba osembola loboko vous comprenez mais quand il y a les réseaux sociaux batu ba peso solution mutu musu pa ko benga onada na mutu mo asalisa ngo bakio bakisonde ko bakisa. OK omona na onte baza ebele oyambaka ndeko na biso azali na malade ya PC abaki place musu akendaki bakisa minde ko bakisa ya makasi pena donc solution ozoluka bo edenga ezana bata mokilité mutako longolo na pasi ozoleka nango sikoyo nada yeme kolonzambe mais Sarah na batelo maloba nazaka na texte wana mokie c'est là où moi nazo ko s'appuyer ezali que bandeko oyo basali communiquer wana ils ont bien dit que Mastor babwakeli ye biloko oyo que tozo yeba ko identifier te ni ko soigner malgré batour ya ba grande hôpitaux oyo biso nyonso tosali amélioration ezalité, c'est-à-dire ils sont conscients que ba boakeli ye malade wana ya ko boakela par là tu peux te dire quoi c'est ça aussi que nazomi tuna Sarah atala na karina parce que ici ils ont écrit comme ça, c'est pas nous ba boakeli ye malade ya ko boaka banani ba boakeli
azalaki na ba problème na pepo na nini pourquoi peut zuyer et puis ceux qui occupent moto aza innocent tadinga rata ba maladie moi ba maladie to ba bokela ba na fingi zo na ngate te mais ba innocent misusu pe des zo ka bango c'est faux ba innocent misusu zo ka bango c'est faux maman soki lo sambo za mokie ezoyo je vous dis ça tadi c'est faux il y a des innocents en prison n'est-ce pas tadi les innocents en prison bazar oui mais na cas ya spiritualité soki basali yo eloko moko na spiritualité ezwi yo oza coupable soit ofungolaki porte nde ezwi yo oh tadinga ntango nalobaka na bato awa ke ntango bofingaka bato kokanisa te motu moso ake na kindoki aluka yo aboma yo atosali jeune na 100 jours soki abi aloka yo asala mabe ekozwa yo oyebi ezwaka pourquoi ezwaka parce que eloko moko ezolie bino porte moko ezalaki polele eza wana yo oza na eloko moko osalaki ba ngai tadingaka ata bamaladi wana basorte to ezwaka nga te parce que naza maboko pembe nga mona namema motu na ndaka nganga te nasala motu mabe namema nkombo ya motu nasuka na motu ka nde na ofingo nde tokosilana so na baloli mokongo na nga na baloli c'est tout bref on est même kokoluka okotisa motu nakangise nakoka yango te kangisa motu namoni na place apasi te nasupportaka te malédiction sans cause malédiction avec cause yango wana ba innocent tadi so babwakeli yo maladi nzambe ba innocent justifie yo esenga ba prière te Dieu est juste. Nalobango ata oza na problème na magicien. Soki ye muta na raison, nzamba opesi raison ana parce que aza na raison, nzamba agiste, aza injuste te. Kokanisa te loka ya zanganga, yo za mwana nzambo sambelaka de lundi au lundi, soko sali ye mabe, nzamba oloba ya za mwana nganga nazwa mwana ngata kosi mena pesi raison. Nzamba abongo te. Il est juste. Il est juste. Donc, si malade est longue place ya ke ye koti yo. Yo moko pe fomitala. C'est que nani lo mo ya mabepe na salaki yango ezwinga. Bato mso ezaka nini? Ye moko pe na vina ya bwakela bato ba malade. Siko na tourna e aza innocent me ba bwakeli ezwi. Oyebe ezwi point nini? Aza na porte polele ke ya kotaka déjà banda kwa nganga. Porte wana ya polele. Yango balobaka mutakisi akangaka mutakisi porte eza grandement ouverte tadi omoni so okokanga muto ana kisi okokange na kisi okoma odiriger o manipuler ekozwa embango koleka kutu muto asambelaka te oyebe ezwa embango mpo ani porte wana ya kisi ya ede ya polele ye moka kotaka banda donc communication contact wana c'est ça rapide ke muto asambelaka te mpo kange na kisi ekozwa o pe batam donc quelque part au cause innocent na problème ekomeli yo mais tala pesco yo moko kati na yo obakela na mutu maladi te olinga mwasi ya mutu te olia mbongo mwasi ya batu te po o elekana mingi na Kongo ezaka kolia mbongo basi ya poto ok nanga nulle part te mais bon wana na cas général non na tie général na loba siko na nada te ok otuninga na expliquer mamba ba innocent yango na loba ok tango ekomeli yo est-ce que yo liaka mbongo mutu moko te obimaka na mwasi ya batu te eskrokaka te tout ça ezo faire partie tango yo siko kolobaka babwakelinga maladi luko yeba ke babwakelinga maladi pourquoi ezwinga c'est ça le vrai question attaque pas pasteur oyebela pasteur oyebise oza na ba problème na banani na problème na omona kaka aolobaki na problème na mutu tona uta boya mwasi moko nasalaki boye nazongisaki boye esengaka mwa porte ezala polele po maladi o babwakeli o ezwa yo tadi nde toza boye toana bayini partout surtout babiso partout kwenezo les gens posa na bango eza bamona yo existé te ozala lisusu te ko yo kanti bayini wana nyonso toana bango yo kanti ebele bakote so bandaka nganga te ebele babakela biso ba maladi te ebele batindela biso batu te pourquoi tozozala épargner quelque part Dieu regarde le cœur que moi sur
malgré ba clash, malgré nyonso mais en lui, en elle, azana motema ya osala mutu mabete. Voilà. Yo yebi ke so ngai na lobby na maître Magui Makiesi to kangisa bato. Moi, quand tu bien zappé. Non, la justice d'abord. Non, mais Batunion, so comment non, il faut avoir. Ah, papa. Nga mo bakangisa nga bato bakangisa nga bazana na mukwabu te bona bimandeni. C'est la justice. Atali ba fait que moi sofa bimatiki yo. On se comprend. Mais nga sko bato ba finga nga wana justice soka zué tadi. Et que nga maître Magui Makiesi salati toji. Habito qui est tribunal, il faut aller approuver place cliente nanga ala na tata nae. Oyebi ki boloko. Mbala moko. Et puis on a condamné na tribunal. Vous comprenez? Donc et la kisi ke na mona ngoka nga peso nza babe atala vie nanga na mutu ya mabe. Ya masumu pe. Nga pe quelque part so na finga bango te mais na pe na batu musu na sarani. Na finga. Donc ça sert à rien. Nzambe limbisanga. Limbisaka. Limbisana ye nanga pekaka. Potozaka na sa moi tozo continuer ka clash yango. Mais pourquoi koluka makambo yo salaka neti karashika ninga finga rabatu mais ozozwa pe temps ya kosangisa batu moko il faut ko saela nga sara mabe. Faut ko kangisa mura. Faut ko kangisa sara. Oh yo moko za parmi batu wana. Pour votre information, Moura aussi ne sera pas arrêté au nom de Jésus. Tadi ataba kangi mura aobima. Akobima na ye. Aobima tadi. Wana penda tanga na ochape musolo. Aobima. Vous comprenez? Dieu juste. Tant bo sala batu mabe. Mabe wana basali yo. Assume. Moi j'assume. Apparemment c'est comme si na mokilido batumo bazalaka na monopole ya mabe. Ah, okay. Non. Moi j'assume tadi. Yango mona rabata boye. Tant mususu muta yo futise ba masumu afinga ba wera ba biso tu oiza batu mususu. C'est comme ça la vie. Akokuta na likama moko yo yeba te ke porte wana fongwa mina batu nyonso balelaka na kombo na ye. C'est comme ça. C'est compliqué. Si ko tango ekomelo ekomi yo lisungi babwakelinga maladie. Mais mitala petit. Pourquoi maladie wana ezui yo? Mitala. C'est profond. Tetoza atadi toana banguna partout balinga mona tanga na vivre boité. Tina ba famille, tina ba quartier, tina ba avenue, tina ba ninga. Pour ni mettre Magui Makiesi aloba na Sarah Fozara na raison na maboko. Même Nzambe asenga muto za na raison. Za na raison na maboko pour côté la yo. So munguna no mutana raison Nzamba oza pour munguna. Alors batak na ba flèche nyonso ba lancer ko zoyo pour Nzamba zana yo te, oza na raison ta ozate azate. Alors, ceux qui conscience na yo, ils ont reproché que ça na mutu moko yo sa ki mabe. Même na prière, ba yebiso luka mutu wana. Bo réparer. Bo réparer. Malédiction avec cause existe. Na linga ko tia mutu na kachote. Ponga naza sainteté. OK. So pe ba koti na chaîne nga ba mona pe na lelisa ata musu na ketchup. Ata na finga lokwa batu nyos tuté. Ata na finga batu belete, mais musu ta musu na ketchup alelaka. Aleli na kombo na. Falipe alelaka. Siko songa de na lelisi pata des personnes, nga pe siko ba lelisi nga. Mabeza. Exactement. Nzambe ka donc alimbisa biso. Pourquoi ko luka ko nuire mutu ti ko bwaki la mutu maladi boy. So yepa ata nada bimangi na mwasi ya mutu. So yepe nada zwa kimbonga mutaliaki. Yo sala masumu te. Yo sala mabete. Yo finga te. Yo yiba te, o escroka te. Okosa pete. Okosa te, est-ce qu'on a saint? On se comprend. Alors Babylone boy so ekomeli batu. Et là que ça rapporte mon isa polele. Attaquez pas pasteur. Alors il se porte mon isa polele isa awa. Attaquez pas nganga. Alors il bisa e azuyo pona boy. Tam so akabela ki eloko. Ils apportent. Merci beaucoup Sarah. Tam so atindela ki mbongo. Mbongo wana qui travaille, ils apportent. Yango ba cadeau nyonso faut faire très attention avec. Tam so apesa ki mbote, ils apportent. Et là, on y a tout ça, na mutu, ba travaillera sur mutu. Yelenga zana lo oni to kozo e facile nani. Sarah wana mona na terre,
yende ezana loba totindela ta cadeau tochango na kacha cadeau po ça nini voilà donc porte moko eza polele tadi innocent atikala innocent nzamba veillera sur innocent nzamba protégera ba innocent voilà pourquoi il est juste ngana ebika ke soki mutu babwakeli yo mbaso ezwi yo moko tika ki porte polele soit c'est vrai mutu wana za na réseau sala ki mabe yango malade ezwi yo so yibaki ye yango ezwi yo so bimangi na mobali na ye yango pese ezwi yo so sala ki mabe yango ezwi yo malédiction sans cause existaka te. Alléluia. Dieu est juste. Ici c'est la prédication. Dieu est juste, il est tellement bon. Nzamba za nzamba b'intérêt te. Nzamba za nzambe ya ba parti prité. Ya ba parti prité. Que o pas sambela te. Ata leo na zu problème na nganga za na raison na ya nzamba otika nganga frapper nga. Parce que ana raison na nzamba okote la ndeni na raison te. Vous comprenez? Donc dès qu'on a biso c'est vrai azo souffrir ngala opeseka conseil ba malade ya bondoki boye bakendaka nango na prière. Oui, mais aussi à part ça, il a encore ajouté la personne qui a écrit... comédien. Mais ba comédien on peut tant ba boaka ba maladie. Ba kuto peso za na problème mututé malade kuzwa ote. Mais jalousie pe ki muté mama be yango ba sala kango te mama. Nga ba sala nga jalousie mais ya okota banganga. Tu kolemba. Obwaka mbasu rolemba. Makolo o ibomba loin. Et là, on se dit que tu vas être baraté. Oh, na kyokatisa banzoloko poso babwakelinga maladie zwangate. Nzoloko nyonso na nzoto mute ya porte d'entrée. Oh, OK, comme fongolela ba porte que maladie nyonso ba obwakela yo zwae. Na yebisi yo pokanga nzoto, il faut que no funkola kokata banzoloko. Bakanga nzoto pa ba mama na batata wana. Bakanga nzoto ka par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bakanga nzoto ka par la prière. Bakanga nzoto nelo on soutient. Atana huile d'onction au sambeli ba prier le huile d'onction na ba saila ngo ba prière au saila ngo ba sacrifice au potinzo to mobimba o kanzo to na. Soro kendaka ba tiawe loko. Juliette makila ebima bazuma makala ba tiena kati. Bosana. Nzoto za polele. Attaque nyonso ko uta de partout et simbo. Vous comprenez? Donc babilo ko na spiritualité wana eza babilo mon église pe baté ya bato ngote. Innocente atikalaka innocente mutako sabino te botika rote abato évangile lokuta moni muto aza innocente malade ezwara ete yo moko soro moni ke na dossier o babwa kelinga penza la gaita di ovandi pendo bi fio penda bwa kelinga malade menga sala e mabete yo moko su vanda kimia. Est-ce que okotana atanda kwa nganga te pona mutu? Est-ce que o kanisela mutu mabete o participer na complot moko boyete na mabete? Complot moko mabete basala mutu mabe. OK. Est-ce que sala non mutu mabete mitala? O comprendre que ba porte nangeza polele yango abwakelinga maladie zwinga. Pona ndeko na biso na da vraiment yabi ke batu ba lobaka ba comédien mais ba comédien te boye ba comédien. Non mais eza batu te batu ba kolobandeni parce que na communiqué de presse ba komi ba boakeli malade. Yango na lobi kasi ba boakeli eza au pluriel et cause à ba relation na ye cause à la moisi et cause à la belle famille et cause à ba comédien mais plus batu ba se baser na ba comédien. OK. Alors botiko boakeli yango batu parce que malade soki ezwi mutu ezaka pe tambolela mutu ye moko. OK. Ils ont répété la mutuelle, mais non seulement quand ba comédien ba bois keli était tout ça na ba preuve ya ko accuser ba touté notre frère a Lucas solution nada mastor solution na oyebiso ezaka lukelo nzambe juste ça. Merci beaucoup. Parier solution monsieur ezate. Merci beaucoup nazo pesoka mama lobasuka pour 2 minutes pour to kabona awa. Moi je dirais sincèrement les Congolais quand ils ont été koloba awa na communiqué na bango ils ont été clairs na ba précision na ba détail nyonso ba kendaki hôpital ba sali ba test nyonso obino bozo koluka wana. Arrêtons ya ko véhiculer message ya mabe sur la santé de votre frère. Il y a certaines choses que je peux pas vous parler devant la caméra comme ça. Il y a certaines choses que je peux pas aussi parler avec mon frère Nada devant la caméra comme ça parce que c'est une personne où nous gardons
relation moi bien, contact à bien, conversation à bien, moto sur l'année, très bien. Alors comme on est, ça va me faire trop mal. Mais je sais que na respect, considération, nada bomba ka dignité na ye, ko publier boy na réseaux sociaux, c'est que euti musika. Elle est qui? Oui, c'est que euti pena musika euti vraiment musika. Saratola, un dernier mot pour tout le monde, parce que là je vois Bakomi Lissousou, ils ont dit c'est votre artiste, aidez-nous à trouver la solution. Papa, la solution viendra que pas même chez le médecin, et nous sommes là pour accompagner notre frère. Azalina soutien yanga tadingala pas totalement. Donc nango tina suka akozwa lobiko ya oisengeli. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir pour nasiko pour tout le monde kabona? Rien à dire. Deko nada soka olanda analyse na biso. Lukanoka nzela Yesu Christ. Yende mopesi na ba solution ba problème nyonso. C'est lui le Jéhovah Rapha. Le maître des temps et des circonstances. Yenda ko pe sa solution. Il y a pas problème au isolé qui là aussi quoi. À part yé na mutamoki na monité. Merci. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision. Naba Oya Sarato, la mère, fan du monde. Nzambe Azalanabino. Que le bon Dieu vous donne. Tous ceux qui cherchaient les enfants là. Nzambe Apesebino Banama Passa. Allez, le bio koleka lelo. Tadingala pas bon des livres. Allez, big up.